Bonjour, 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 bonjour. Mbote, mbote, mingi na bino nyonso to bolinga maman il est à Nit. Tu n'as pas sino ba mbote, ba ebwe ma vie puis moko wazima. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawa azoba tele bongo bino na côté na bino kona ndeni. Ba malamu est-ce que kimi ezali? Wa bino maman il est à Nit, na yeto solo la moi muke. Na yeto solo la moi muke na yeso kimino ke masolo ya mboka abaki na bino ete mama elia ya nitu bakaskete eza ebele na makambo kaka nasalaka na kati ya elia ya nitu tv makambo kosala eza ebele so oza mposa koyoka masolo ya mboka yoka masolo ya mboka so oza besoin kosala émission culinaire otala émission culinaire so oza besoin batele réalité okokutana yango mpe na kati ya elia ya nitu tv alors ndeko so eza bano ya liboso na kosenga na osabone apres avoir kosabone oactive cloche ya notification pour kozala notifié à chaque fois que émission ya sika ekota na kati ya chaîne na biso naoyeka na lombango na koumela mingi te boyebi nga nayaka mingi mingi kaka na suka soki mwa likambo ezali mama elia ya mitu eyaka kaka na mwa sukasuka kaka naye na mwa suka mpo ani toyebi biso nyonso ete touti na kati ya maponami oyo tobengi élection euti kelekela biso awa en tout cas makambo nyonso eleki kitoko makasi tokomisi nzambe mpo ete nyonso tu eleki bien nyonso tu eleki kitoko makasi eleki na kimia makasi nyonso eleki malamu na yango na koleka malamu ndeka nalobaki na banda na félicitation à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpo ye azali papa mokambi ekolo Congo le président de tous les Congolais ye azali le père de la nation congolaise auti koprete serment na ye nyonso te eleki malamu en tout cas mokonzi ya mboka apesi merci na bana mboka Congo ndenge barenouveler mandat na ye na ndenge azwi deuxième mandat bomoni na mandat oyo euti koleka ndenge mokonzi asali makambo elakisi ete na deuxième mandat oyo oyo ozala mpenzaki président asaleli biso bikamwa ya mpona mbala oyo Fatou Beton asala biso bikamwa ndenge nalati numéro 20 boye parce que nga mpe nasalaki mosala salaki mpenza mosala makasi mpona mokonzi ya mboka nasalaki mpenza mosala salaki vraiment mosala félicitations na nauti oloba na mokonzi ya mboka le garant de la nation le président de tous les Congolais Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo biso moko bana ye tobengaka ye Fatou Beton ndenge bomoni atelemi wana donc mokonzi ya mboka do balobi mpenza mokwantomboli mo wa mai Fatou Beton tusambaka ja toujours et voilà. En tout cas, félicitations de bomoni déjà mon consolate écharpe parce que après ta qui serment na ye ba vidéo to ba bilili ya prestation de serment beaucoup mona yango ndenge mon consolate ta qui serment na ye na kati ya mboka na biso na stade de martyr et c'est ngweza makasi parce que bana mboka Congo penza batonda ki penza kotonda bana mboka bayaki penza ebele botala ndenge stade etondaki na ndenge osakala te pourquoi stade etondaki parce que bato nyonso bayaki wana baza bato oyo baponaki président na bango baza bato oyo baponaki président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alors balingaki komona ndenge nini son excellence aza koprêter serment na ye yango bato bayaki de partout de gauche à droite depuis 5 heures du matin bato bayaki na koyela bino bilili wana bokomona yango bato nza bayaki kotala ndenge nini mokonzi na bango papa na bango le père de la nation le garant ndenge aza koprêter serment baboyi koyoka na masolo babaki bamona yango moko kimona meso bamona yango bango moko na miso alors eza vraiment esengo mingi na ndenge penza to renouveler sous mandat ya président de la république ndenge tosali sous confiance en tout cas aza vraiment reconnaissant yebi ke te bana nanga balingi nga akosala biso pe makambo ya minene alors nakanisi bomonaki ngai moko pe na période wana ya élection nazaki na kati ya mboka Congo wana na kepesa sous félicitation na oyo ya ngai félicitations son excellence madame Antoinette Samba Kalambai mama aza bongo ministre ya mine mais nde tozoloba boye double portion parce que na minute oyo mama akomi susu député national mama Antoinette Samba Kalambai ya komi susu député yango topesi merci na bandeko nyonso bazalaki confiance na mama na biso nyonso toponaki mama Antoinette Samba Kalambai toyebi ete ntango mama akokota na kati ya palais du peuple nyonso koleka parce que ye aza vraiment choix ya base choix mpenza ya base ndenge aza wana toyebi ete bino mo boyebi banda simba mini ndenge mosala ekenda ya kitoko mama akotisi na kati ya parlement donc bikamwa na bikamwa kaka nde
et ko salama veut dire ye maman Antoinette Samba Kalambai lisu likolo ya lisu ya mokonzi naloba soza mutakanda kotala nga te mpo osepelano na ngai te ye aza vraimen liso ya mokonzi ye asala mosala koleka na mibali mama Antoinette Samba Kalambai asalaka mosala koleka na mibali ndenge bomoni deux fois te nde bomoni wana deux fois te ye aza bongo ministre ya mine aza sikoyo député national apesi mpe merci mingi na bato oyo nyonso bavotaki ye mutu nyonso to avotaki ye en tout cas bozwa vraiment merci oyo euti epai ya maman Antoinette Samba Kalambai apesi merci mingi na bato na ntango baponami baponaki ye mpenza en tout cas yango epermettre ye akota na kati ya palais du peuple. Alors tokei bongo félicitations honorable Zakari Bababas Wanshia, député provincial. Zakari Bababas le mola bino moko boyebi. Yaza nyamane tumba. Mwana mobali oyo aza nyamane tumba. Zakari Bababas soko bandi likambo na ye akendaka nango tina suka. Alors félicitations na ye parce que ye moko ndenge bo mwana honorable Zakari Bababas. Tango naza ko benga honorable Zakari Bababas parce que ndenge mo alobaka na minute oyo akoti na kati ya parlement député provincial Zakari Bababas Wanshia le mola donc ndenge aza wana honorable kuta kobengaka boite te akosiéger penza akosiéger kuna na kati ya palais donc honorable deux fois te Zakari Bababas bino mo boyebi ye ndenge azalaka ntango ayaka penza yazaka nyalemba mobali ya solo mobali ya malonga ya solo ye kutu ba jepa na ye eleka akutu en tout cas félicitations na honorable Zakari Bababaswe. Voilà, félicitations na honorable Guy Janvita na bonguseki ba photo nyonso tout te memba la sima boko mona ba photo ya ba honorable ndeko Eliezer félicitations pe na ndeko Eliezer na biete ndenge tozana na mboka na biso ya Congo ezana makambo ebele to perda mais lokola toza na mokonzi oyo soki boza komona lelo oyo bakonzi bazwa na mboka bazomona différence bazomona ndenge nini bazoyamba bango bamoni en tout cas bakonzi oyo bayaki pour la première fois bomona ke président ya mboka na biso Congo to pe na Afrique na ba mboka pe mosusu ba président a prêté serment devant 8 chefs de l'État ya ba pays d'Afrique de gauche à droite ba ye ko soutenir oya bango o to bengi na kombo ya Fachi Beton moko ntombolo mo amai ba ye esalama nanu te banda Congo ezala Congo esalama nanu te avec 18 présidents d'Afrique esalama te sans compter ba délégation oyo outil de gauche à droite. Alors ezola ki ça été ndenge bandaki komona to bandaki komona konzi ya mboka azokende de gauche à droite azo voyager président voyager kamingi président ezala kinde musala président bandaki ko sala bomoni ba résultat nango yango bo ute komona ba ja francophonie ndenge pesa meki parce que le coup la président aza donc ayebi makambo ndenge elekaka bomoni ndenge elekaki na bo komona investiture ya président ndenge makambo eleki nyonso eleki kitoko bato bayaki penza bake penza na sango wana ezalika mpona kokumisa po mboka na biso ndenge ezali toyebi ete mboka eza kokende vraiment liboso kitoko avec son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo biso mo tobengaki Fachi Beton Tshilombo Fachi Beton Tshilombo Fachi Beton Tshilombo Fachi Beton nalobasoza mutakanda kotala ngate po seplano na ngate et voilà ngai moko mameli ani tunana kati ya sengo makasi parce que président nanga ona sota ona lingaki ona votaki yende azana yenda zalelo auto prêter serment na kati ya parlement na votaki maman Antoinette Samba Kalambai donc le kola ye pas azui Zakari Bababas Wanshia donc na kati ya sengo makasi na yebike bayo to seki na bango musala moko pe baza na kati ya sengo awa na elia ni TV bo bano mona makambo ya ndenge na ndenge parce que so to chimno kama mba cuisine bolo bakaya bato bayebo lamba na bango so to chimno ba télé réalité alors makambo nyonso désormais na elia ni TV boko banda ko mona makambo ya ndenge na ndenge oyo ko banda koleka na kati ya chaîne na biso ya elia ni
TV pona yango to sukisi kaka wana on a kina mukero so bina yango wana na kasi to ozonga mbala sima pona koya kotala ndenge nini président prétexte serment ata botala côté mususu mais a on a ile ni TV bomona kité koya kotala ndenge président a prétexte serment et surtout que ndenge mama bo pe bisou présidentiel bisou présidentiel bomona la mère de la nation Maman Denise Nyakero Tshisekedi mama ya bana yeso acheka lokolo santi ke mama ye tango achaka lokolo bo santi ke mama ye ezara bongo voilà pona lelo to ceux qui vont en tout cas félicitations et puis merci beaucoup pena maman Mokonzi parce que babi derrière un grand homme se cache une grande dame donc maman Mokonzi na papa ki photo na yete oh photo ya maman ezara te et na papa photo ya maman te photo moko ya maman ezate photo ya maman Denise ezate ola o makamnino ta photo ya maman Denise ezate na otala na ordinateur so na moni na bimisi na moni kamera moko oyo ya photo to vidéo voilà na moni quand même oyo voilà wana babi donc maman Denise Nyakero pour moi maman da otalanga otanga oseka ngape zali bosa ya mère de la nation yo ndenge salaka saka na maman Mokonzi la mère de la nation wana donc moni qui tant talaki talaka botala mopanzi mona la première dame la mère de la nation maman Denise Nyakero Tshisekedi fondation pe ezawana eza toujours kosani kosala mosala nango et voilà pona lelo to suki wana pande na ebisibino na koya kolakisa ba vidéo ndenge nini mosala ndenge ni président après qui serment ndenge nini président après qui serment ndenge bankambo eleka ki cérémonie nyoso ndenge eleka ki wana na koyela bino na vidéo oyo et koya merci mingi na bino surtout ba bolingaka maman ele anitu wana na singa na bino su bo s'abonner ma suivement bo s'abonner massivement ndeka na lobaka bino boyebi na Mokonzi mboka président de la République tika ka mboka na biso na maboko ya Nzambe etango banaka nyoso tika na maboko ya Nzambe alors comme aussi dans mes habitudes na bisaka bino que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki, tata Nzambe kalusaku muna Nzambe anu benshele bana betu bon c'est boka mataba bisous. Bonne journée, bye bye. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu.